Les amis de Londres, de sanité, donc on est toujours ensemble dans les bancs. Ils vont être là que il y a tant déjà après 100 ans on est habité quoi. Joseph voit ma prêtre na à Londres, donc de cette trop, donc après 100 ans on toujours en marche car on est zalaka. Moussa toujours continuer, Moussa continuer car on est zalaka. De sanité. Tolobaki toujours makambo oyo ya pesa ntango bato wana bazoluka neti bakota na kati ya makambo apesa ntango estce bayebi source apesa ntango babosani ke epesa ntango eza entreprise oyebisaki bango te Ivan Todaki ki makambo eza misiki Bruce Mpangi na Londres nayebi te kwa Francine Bomboko nayebi te soki naloba nini Joseph Mansosa na Londres Koko Chimanga boss do amisi kitoko na ebite ko donc makambo telinko isoko tika ngo donc na ebite donc PDG manche koko pesa ntango za bino kwa Blaise Mavimpi donc bien pour la fa makopa na kata Londres donc ya bino yango wana kaka ndenge zala ka Bruce Mpangi donc na ebite ko Daniel Kosimanto makambo za danger Claude Mignon Claude Maloba na ebite Charlotte puis j'avais eu baye menzambe na nyonso omoni pesa ntango makambo pesa ntango zoluka na ebite quoi Joseph Voema prêtre Joseph Voema prêtre Ivan Todake pesa ntango ya bino yango oyo botota toujours ibaye menzambe na nyonso kaka ndenge ezalaka bana mosala ezo continuer toujours ko continuer mais kaka eloko Olivier abisaki ngai ke eloko wana mpona nani wana na ebite quoi donc matosi pe zali awa na ebite soki nakoki kosala yango na ndenge ka ndenge ezalaka il était comment les amis de Londres na ebite PDG Manche Koko Misi Kitoko Yvonne Todake bino bagaki wana te Janda bolingo na ngai seyo Janda bolingo na ngai Lele lele o Lele yele o Yele o Chérie mama yoka kolela na yo ake ataelaka te masuwa ekona na ebembe bolingo ekokende na mama ye kodemina maloba ye misi kitoko Joseph Voema prete PDG Manche Koko Charlotte na ngai yosalinga boye kwa nini yarami ya misi ngana leli na ngai PDG Manche Koko ngana leli na ngai misi kitoko ngana leli na ngai